makambo ezebele mutalinga kufa malinga tigelo baki baki wana ba baki manger baki ni baki normal pourquoi choix na yo tigelo baki ngam na kotsa patrol o babengi patrol na kati ya Luanda na 1997 otisa voiture Jeep patrol babengi patrol nouveau modèle o bando cha ba 5 glace like ça babenga ngoni na lingala glacière na lukuto cha ta kutumbisa ko kauka na glacière te ya poto même kuto beti ça na nous leki moko tie ayamikili parce que tout ça peut sauver le Congo. Ils ont petit bazo souffrir en Afrique. Est-ce que yo so benga combien de personnes en Afrique pour ya à part vieux nga zefure moulin du na Suisse na côté na Jeep na kendaki na komi na sima ya prison ya makala camion zwinga pan Jeep la kende nango zwinga pan donc juste porte makala yango yo ngai mupanzi par rapport ya masolo tozobeta to mirana koeba fois qui dit yoka asala ani na vie et puis to mirana rozonga mke parcours ya fois qui dit yoka asala ni na vie pour aya ko se retrouver à na poto to komi la mélange mukolovia zo kata motema bisinga petit longola bagi yo na zanango ngabiviana longola skona chawapi habite fils longola kala lokola grand ngasko yo na kata ba misela mona sko selezino grand prêtre on dit selezino grand selezino na peso bote grand prêtre mais Jésus-Christ alobi na oyo bazakati nanga awa nde bango nde bande konanga $2700 oza ndeti le salaire na ndozo donc ezande ba vinde et salakinde beaucoup déplacé pour augmenter parce que tout arrive à poto de tout ça bon tout nyonso arrive à mikili faut que futa nyongo yami parce que voiture normalement tant que tu es en Afrique déplace photo la voiture parce que ceux qui t'attendent la binoto non qu'on a bien tindi voiture en Afrique bon qui non quoi tindi voiture ba commune na mukanda na tindi voiture to ba téléphoner bino ba mo combien l'air to que de l'agence to zo ba papier wana ya mutuka wana do to kende na porte que de dédouaner mutuka wana vous comprenez si ko to ça ce qu'on a ta mikili place si ko ba sala ka ba car place ba sala ka ba jeep yango si ko to ko lobela suma ba mituka pona nini mais bagyo zwa la tango na bivie na rolata ndeni habité vieux titi babwaka été mais c'est un grand prêtre au commune prêtre neto ra batunios ba roma ba prêtre to sa père parce que tozomona ba vexas ko bono benga eskisenga pona ko silika pradam na fashaka mabe mais prêtre za kombo ba fenea est-ce que prêtre est déplacé outil prêtre za bisote prêtre faut que tu pas ba catholique na pape na Italie a expliquer yo véritable prêtre le les atiki ba prêtre tozomona ke lelo mutalati alobi ka za prêtre ngape na beti ba pièce na zana mobi ba Gianni Versace esa ko lobela te la zana kata mobi ba Gianni Versace na ko ba pela za prêtre mais non arrête Arnold Fuma bonjour Abraham. Bonne mokonzi Abraham. Soyez les bienvenus. Leli Abraham, va bien. Abraham, à vivre yo. Maman numéro pièce. Yo yebikaka. Papi le roi carte illimitée, il est pas arabe ouais. Ya solo. Tu le la sous forme parce que si les cas les gars tout le monde ce qu'on va CV. Et puis quand tu as un petit héritage à forme faut tout ce qu'il a besoin de CV. Ma mère a été ma petite bâtie ma vie. En vacances il y a maintenant tout là. Merci. Arnold Fuma Amoureux des www.congodirect.net, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Un grand merci. Nabino Batubomesana, Kopé Sabiso Confiance, Namusala, Oyo Biso, Tomesana, toujours Kose Labino. Bozan émission Nabino, O Bolingara Mingi, Talitoi, émission Oizalara socio-culturelle. Ngai ndeko Nabino, Molobel Nabino, Hervé Mabrada Monto, Nasala émission O. Biso awa tozala na ba limite te ozanganga oza pasteur
aux musiciens, aux anan, aux anaposa, ou les can émission, ou défendre cause moro boé. Tozala ouvert na Moutunios. Na sima caméra, Arnaud Devuma 500 mégapixels, Papa Swag, Moutazozo Abilili ya kitoko oyo bozomona. Et Mupandi nanga, invité nangai, tozana yaza Mupandi Fouakidi Yoka. Toroloba mingite, tozopesa e, bonjour. Bonjour, bradame, obala bien. Na sepeli komona yo. Santé bonne. Kitoko ando moni kana parler là ba petit santé za bien. Donc juste que ce monde déjà parlé au moni que santé zali. Voilà karaninga lobi santé zali. Solution pour na biso bandeko ba congolais et monani. Au fanda en la France, aux en a besoin et à livraison, tout déménagement, benga mal comme bon au service. Donc le vieux qui assire benga e na 06 63 01 14 18. Aux en a besoin à livraison, aux en a besoin à déménagement, au fan d'Arawa, puis na Kwanyos aux Ali. Ici, figa sofa dans la France, bengae, azan de konabiso, asolara bien, bosola bien, nyoso ekoleka bien. Ndeko, internautes bazota la biso, peut-être baza komituna, o nani toyambi, azanani, ekosala bien, to bana na présentation, opesa kombo na yo baeba. Nani toyambi na plateau kombo papa botelanga to wa kombo parce que na bibi ke wa net c'est na kombo monsieur soit fois donc ozana ba kombo na ba sirno pe ali na mezali obligé te boyo bi ko Fouakidi Yoka waza kombo papa botelanga te kombo na sanda fana zana kati ya famille sanda à part sanda ningo Fouakidi Yoka ba kombo monsieur eza parce que ningo lo belon neti ba sirno eza vraiment mo belé. Bon, tout ça na Fouakidi Yoka, tout ça na papa nous son a pété 4 saisons. Nga za na kati ya famille Sanda. Yo yebi na kati ya basino pe na kati ya makambongo ezalaka. Ndengo ututu nga utu kota na komba Fouakidi Yoka 4 saisons, papa nous son a pété Chuchuruman. On les a dit basino mais na za na kombo ba botelanga na papa na nga na mama na nga. Tokeni no malembe. Fouakidi Yoka 4 saisons et puis Moussou Lobby papa nyoso na pété ceux qui n'ont tout ligne tout banda oeba tout banda non na 4 saisons toé na nyoso na pété et puis Fouakidi Yoka ou expliquer biso pourquoi ba sirnoana. Bon juste que ndeko toloba posa moi na maele na biki bradam nos classe autant la pamba une équipe nayo pour na biki cette équipe mo très fort donc sur lobby était 4 saisons à prophétie au master nga Côte d'Or Christian de Vita Côte d'Or mobali ya mama Mina moi c'est bien le la nigérienne ngam na côte ça patrol o babengi patrol na kati ya Luanda na 1997 côté ça voiture Jeep Patrol, Patrol, nouveau modèle. Donc 4x4 Patrol. Comme on a dit, marque Patrol, 4x4 Toyota Patrol. 4x4. Donc on a la côte on a Luanda. Juste que ezaki na dei moko ezaki na kati ya quartier tozaki nango na koloba susu peut-être parce que kozonga ça moi passe na mitema bato ezaki vient na biso ezaki grand prêtre na kati ya quartier na ndovanda ando benge papa Lomba papa ya papi Lomba. Donc bakufela ki mutu ser na bango akufaki tellement dei wana ezalaki dei moko bakindaki do basalaki sen babomine ti ser wana bakibwaka na mai siko yebi ke ndenge ezalaka ke nzoto mutu bakindo bwaka na mai donc dei wana kozala ndenge nini ozo comprendre de dei wana ebenda ba quartier nyonso ya mboka place nazalaki moto tanga so ba mboka yebi ezati quoi donc nazolo bakala masese bo comprendre poto na mboka mikili donc bat bayaki belé tant bat bayaki ngasikoyo nakina jeep o bengi patrol 4x4 les wana koti na Luanda ngam na koti saki yango tango na koti nango na quartier fallait que na le pas master na Christian Côte d'Or dia Vita boyo kaka mabanga na papa Rodanson babwaka etru bakabose
na kiti tango na koti la kati ya quartier wana na leki pa misala Côte d'Or na juillet tango na juillet na misala Wantunga Agapé na koti mo na kati ya car mbala moko masa oyo Côte d'Or a prophétisé a benga na kombo ya 4 saisons siko tango de gens na Afrique pas to bengo 4 saisons ngo laksani c'est que déjà za mutu ko vanda kana na poto notre kota de Iwana zaki ya ba patron pour zaki grand prêtre Papa Lomba mutu so yeba ki ye na kata quartier ye mta kufela ki na Mama Rose to kota tana koti to kuti déjà ba jeep muso yaki ki me jeep na ngeni ataki tous les jeeps zaki na kata de Iwana Papi Lomba aza présent na kati yo parole te mais ozomona no amunoko non eza munoko te juste faut te expliquer parce que tout le monde va tout ça faut surtout que la voiture na poto parce que voiture normalement tant que tu es en Afrique déplace photo la voiture parce que ceux qui t'attendent à binoto non qu'on a bien tindi voiture en Afrique bon qui non quoi tindi voiture ba commune na mukanda na tindi voiture to ba téléphoner bino maman bo combien l'air to que de agence to zo ba papier wana ya mutuka wana do to kende na porte que de douane mutuka wana on se comprend si ko to ça ce qu'on a tami kili place si ko ba sala ka ba car place ba sala ka ba jeep yango si ko to ko lobela suma ba mituka pona nini c'est ça quoi kombo wana lisusu Fouakidi Yoka bon juste Fouakidi Yoka ndenga utolo ba po banda ki eske nazanganga ndena yoka kiyo lubaki liboso nazanganga te Fouakidi Yoka na zui yango kombo wana na zui yango na kati ba grand prêtre tout oyo kaka na kati mboka bazombo place na uti na kolo ba kombo te dobo comprendre na mboka bazombo donc toza na mboka ba Zairo pe toza mboka pe ya bato lingala pe mboka ya bato kikongo do bazombo donc place na zui kombo wana na kati ya milieu wana nga nazalaki na grand prêtre ba bengi Vieux Titi Pedro Tutu otali Vieux Tex grand prêtre père son âme parce qu'il aime dans la tique la bague tango fi azo kufa do li solo na zo beta na ko linga tseto beta ma solo eza lokuta na ko préférer ndengo ye tunanga ba question nyoso za nango mais eza la ke o eza mabe longola lokuta ti ponga linga lokuta ti na linga to loba o eza vérité donc c'est ça donc na kata groupe na kata kiri wanga na fils o bengi fils na kata groupe wana otala Vieux Titi na pesi mbote na kata Brésil bisikaza pe à son nom Vieux Tex akufa kenda o anga tikela nga bag tango zo kufa menga bi vie na rolata te on se comprendre ozotala ba Vieux Sisi Selenge ozotala ba Koli Villa ozotala ba vie na nga Makengo azana tozane na Paris awa ozotala ba grand prêtre ba Willy Mucheni ba Polner donc ngasko na ki fils ya Vieux Titi so zo comprendre tina kachiote batikela yo bag j'espère que internautes bazolanda biso baza bato balara mwa maele et surtout émission talito to sangsa génération à génération marambo ezebele mutalinga kufa malinga tikelo baki baki wana ba baki manger baki ni baki normal pourquoi choix na ya tikelo baki bon choix ya tika baki na rolo ba ete bradam na bi motema vie na ngate maître texte grand prêtre tango zoko ba didi ki noa bazala se vie wana tango congolais zo kumisa mutu moko poza ba tumusu ba boka bango te na ba kofi ba boka bango te na ba wera mais bazaki déjà ba grand prêtre na kati ba mboka bazombo place to uta so ngala gi pire petit ya vie wana donc dernière histoire beta ma page asuka ezaki nga po viana kufina maboko na nga grand prêtre Vieux Tex paix à son âme mobala mama Jacques na kati ya mboka bazombo osomba donc vieux to sali accident yaki accident to uti na ba to uta gazela to sala faire to zobima to sali accident na kela eza boka moko entre Malange pe gazela to sali accident via zu choc dans si pauvreté vieux ti na kati ya Malange to komi na Malange mukolo via zo kata motema bisinga petit longola bagi ona zanango na biviana longola skona chawapi habite fils longola mais nazo pesa yo conseil moko na vie na yo fils ko simba kisite poza courage oza chansard do oza na nyonso kati na nzoto na yo eloko na ko conseiller ko simba kisite mais bagi yo zwa lata yango
na bivie na kolata nde nini habité loko yo kolata te mais soko ko obimi awa okomi na kopesa ngo mwana nga mwasi comme ne didina wana vie na nga paix à son âme nazo répéter je respecte beaucoup mon vieux Vtex ozomona donc na lata yango te vieux ay kokufa na 5h du matin on a zo bisayo même ba grand prêtre Willy Bucheni o bozubenga koda mboka c'est mon vieux vieux Titi babwaka été mais c'est un grand prêtre na kata masolo na PC sumbote na kata Brésil place aza pour bala maman nanga eleki alors vieux akufi apesa ngambote abifisi otikana na chance onza ba pesa yo mais na vie na ko simba kisi te donc c'est ça alors faut qu'il dit yoka na ko ba mission ate pour tous na média tous na télévision tous na caméra na ko ba ngote na kota na jeep na kindaki na komi na sima ya prison ya makala camion zwinga mpan jeep la kinde nango zwinga mpan donc juste porte makala yango yo ngai mupanzi jeep ekufi tango jeep ekufi na beleli na bike polner je crois ça qui na kin prêtre fumwetu boyebiete baboka répéter je crois qu'on fika mutaboka mais c'était grand prêtre azala lupango po bomona to bazala kati fo hélicoptère le kalikolo batindela ba jeep e yawana to ba kangana jeep na nango ba meminga to kangisi na jeep oyo fumwetu tindaki to kei tato kei via benginga grand prêtre de Tinto Pedro Tutu rakata Brésil a benginga lobi petit oza foi qui dit yo kanabi vie foi qui yo comment vive bo yo monite zambe te peli mais yo zikite obimi ah ce qu'on a compris des zambe peli na zikite na bimi la tala boloko mupanzi la nanga de ce que na comprendre et tant que la kata monde on a comprendre ah vie bike na koti boloko te so ki mbila bimaka ndeba sa ni ndeba bwilinga de zambe ziki menga na bimi na zikiti à partir wana olataki komba fois kidi yoka donc ntseke yoka ntseke na kikonko zambe tumbami ngana leki batwa leki na simanga basala nini baziki menga na zikate tilelo na sa terme ngo likoloba ke zamba etumbami fois kidi yoka donc zambe tumbami batwa la ngana leki pe batwa tikala na sima basala nini baziki menga na zikite ngana bimi Papi le roi carte illimitée Moutambongo balobi carte ici la raté depuis Maroc prêtre zamoko Papi le roi carte illimitée bambote belé bambote lisusu na Jean Patou Malé nzambe ya ba play balobi ya solara nero a solara na ba livre sterling yango bambote no yango par rapport ya masolo tozobeta to mirana koeba fois qui dit yoka asala ni na vie et puis to mirana rozonga muke parcours ya fois qui dit yoka asala ni na vie pour aya ko se retrouver à Napoto. Bon ndena utoko lobake nga normalement komba babotinga ezali sanda mais fois qui dit yoka ndena uto expliquer ndenge yeli c'est grand prêtre vieux Titi wa pesinga komba na kata Brésil nga naza marin azamare na bandi ki mare nanga na tanga ki kelasi de 97 à 98 na sisi kelasi nanga na bandi ki mare nanga na 1999 donc c'est ça quoi osala marin et l'oronini salake otika boulot oya se retrouver à Napoto. Bon, juste que yo yebi bamboka to uta ba situation muto sala ka fois que moto a déplacé parfois situation mboka comme moi critique et ko sala ki était non tikana zona no moi prise moko boye pour sala ki ndeba mikolo ba lobaka ke les kofi poizo moto bien o beta les kofi bien faut ça ni ozong sango sima donc etinga nazonga ki moi mokesi nazonga sa ki les kofi langa sima pourtant on beta kuna ngesa nini ekende bien. Donc naza marin ou naza qualifié na ko sepela to beta masolo ezaki za vrai ko beta masolo na luyengete mais to beta masolo ezaki za vrai
il y a polémique il y a ma bête oyo monité ko loba te mais oyo moni loba donc naza maré on a qualifié j'ai des épreuves tout ba prévention sezali car nengo lobi siko na poto au commun prêtre neto ra batunios ba roma ba prêtre to sa père parce que tous mona ba vexas ko bono benga eskisenga pour ko silika pradam na fashaka mabe mais prêtre za kombo ba fenea est-ce que prêtre est place outil prêtre za biso te prêtre faut que tu pas catholique na pape na Italie a expliquer yo véritable prêtre le les atiki ba prêtre tous au monde qui le mutalati alobi ka za prêtre ngape na beti ba pièce na zana mobi ba Gianni Versace et ça ko lobela te la zana kata mobi ba Gianni Versace na ko ba pela za prêtre mais non arrête yango te prêtre bundaka te prêtre tanga ba papa Wemba azana CV na ye papa Wemba c'était grand prêtre donc soto longo na catholique excusez-moi soto longo na catholique to yesko na ba disciple net biso otolo bela prêtre donc to yesko net ba papa Wemba c'était grand prêtre parce que azana société wala soko tali ya papa Wemba vive la musique et memi batu boni na poto et sungi ba famille boni to ye kalite na ba weran tsoningia mama kanda as un grand prêtre ba petit boni o bango ba sauver bazala ba poto to ye na ba roi soleil Marie-Paul qui na lingaka mingi wana ye bimfumu na pese ba mbote place as un peu grand prêtre de l'Obaz wana bazala ba grand prêtre je suis comme un prêtre au milieu de lelo ya Paris po mutu asomba ki car to po mutu alata ki po to mutu akoma ki ko vende pas momi moko comme gigolo parce que lelo aussi on se voit que mutu comme gigolo et pas mutu avant de pas moi si moko boye moi soit bimaka ayela ke lara ayela ke ba forme yenga ka pe mutu azolo ba momi wana lelanga fort alelanga fort na grand prêtre oh donc po so vende pas momi wana lié sakayo ndele lo comme grand prêtre. Tous les gens sont mis pièces et là-bas. Ah, mais mon frère, on sont pas pièces et là-bas. Parfois même quand un avion, matissa na nukutu, biso na boka bazombo ko to ba kasha. C'est quoi bino ko kasha thermique biso to benga ngo. O bando chaba 5 glace like ça benga ngo ni na lingala. Glacière. Na nukutu chata kutumbisa ko kauka na glacière te ya poto. Même quand on met ça là nous leki moko tie ayamikili parce que tout ça peut sauver le Congo. Ils ont petit bazo souffrir en Afrique. Est-ce que yo so benga combien de personnes en Afrique pour ya à part vieux nga Zéphiré Moulevu na gata Suisse. Grand prêtre Zéphiré Moulevu na pesi bambote pour la maman Chantal. Hakim Prince de Lausanne na gata Suisse grand prêtre. Nani? Hakim Prince de Lausanne na gata Suisse grand prêtre pe. Nani? Ça n'a pas pesca rambotet. Papa ngaite na yebi kimite excusez-moi na fingite na lobi pe mabete na yebi yete na yebi ke je crois na 2000 et quelques qui Congo na répétition ya Kofi na yoka ki dire parce que j'ai les amis mabete pe ba Kofi ya lokola bona yepe ate pour tanga ba kombolo Gibson ya bando beta kuna pa Kofi na kolina Gibson ata master. Vous comprenez? Donc, dans mon acquis, Nzembo Mobando Betakim, lo, ou bien. Est-ce qu'il y a un ozolo bâti? Hakim Prince de Lausanne. On a un problème là, Tony. Oh, papa. Moutoula yebiti. Bon, ah, voilà. Na monaki émission Mokona Noli Tambu. Ah, c'est mon frère. Noli Tambu, 3 fois sage, bamboté en moi. Courageux. Dans ce plan, ma casse parce que c'est un courageux. As un combattant. Bala la Hakim na mona image moko à question de voiture. Ben, doit attendre bambongo na mesa. Yango na hotel ko pese exemple moko na lobi tant que tu as na Afrique. Tondoko Zélande, tu as rêve que tu as voiture ou ta poto pour ya en Afrique. Donc, c'est que la mikili, tu as la question bakar, faut na l'accent na télé. Tout ce que la bas na biso CV. CV. On va bien en français, CV biso na beaucoup bazo to bengo curriculum vital. Donc CV. Et ça m'a bête, ça plaisir na
je le salue, c'est frère qui na alobaki pe mabete na mona ye mais je sais pas na koloba mabe na été na mona ki. Donc c'est Hakim, na PC pe bambote place à ça. Est-ce que confirmer que la car na sombaga prêtre ne mona car est comme si mutu prêtre te. Na bisio ngamboka na uti na tamboli na sorte tout ya car. Na bisio za orgueil bato bazo tala nga ba uti na mboka bazombo place na uti. Mombi nanga kutu je le salue maman Irène Bosembo, moi sinanga. Maman bana nanga je le respecte. Azo ke de kutu koteka parce que yebi bamboka te uti bazombo zali commerce. Mazaki pena musala na parce que c'est un artiste akanga suki lengi. Kabelo lingi suki marque tout moi sinanga sala ka tout. Ako bongso zali ki mabe a commission kitoko. Nazo ke de tika na Tucson nouveau modèle. Il y a Jeep qui t'a dit que la côte ici en Tucson, là qui est place à tek bat tout là. Mais moi si les gens ont tek mais garçon ont tek la voiture on est lengelengo ça qui sitonine. Donc ça veut dire ba place to outil déjà ba Jeep moko eza suka. To ko lobela te na kati mikili pour fabrication ya ba camion eza la kati ya poto. Prêtre za moto ala ça veut on a TVD. Mais total ba grand prêtre Titi. Est-ce que ba boaka est-ce que je suis un grand prêtre Titi? Est-ce que je suis un qui fumo et tout? N'enga la côté pas fumo et tout, côté ba kofi olomide. Donc il pango ezaki pour mon amutu, il faut qu'un hélicoptère les colonnes donc ngala za moko na zaki na kati ba prêtre. D'autant que mon ba grand prêtre de Tinto Titi, Zapet, Zacharia Pedro Tutu. Otali Sisi Selenge, Otali Bakoli Villa, Otali ba Willy Mucheni, Otali ba Sele Vambanu, ba Sele Boulakati personnam. Hein? Dis, tout le blanc mamba carte. Car photo revendre en Afrique. Acteur à Kobanda Bitumba. Ba Betty ne bande mais na sou comme on a gagné. Au sommet. Donc carte pe lambate. Ngapena na Betty ba pièce. Dans la carte ba verchache. Donc ça perd moko ngala ko confirmer. On a ko confirmer. Et puis question na tout nous parce que na monyo apé déjà mutabilamba kude yali na ba ça perd ningo zomo na ba on génération ça perd nino pena yo confirma soit Betty pena yo mo peno sepela. Les grands kamikazes ou abeki Zéphiré Moulenvu na kata Suisse. Mbala maman Chantal Moulenvu. Grand prêtre Moukete pour y avoir bilamba a bien ça déjà 4 petits frères qui ne bazar kata mikili bien kaka ira mutu confirme de ce que dans lobby la génération o ezaki génération ba vient biso tala ba pupa mado parce que pupa mado za grand frère nanga na rotanga eti parce que ya za mubange aza koko forme on se pas alati sa to yebi do ya za grand prêtre totali donc dans na zo mona lelo eza les grands kamikaze Zéphiré Moulenvu de le grand sapeur. Ni 15 ba comment on a été. Ah. Papa. Nani? Ni 15 ba yaka. Ba oba bundaki na ndekolanga muzombo kona yebi na mona ka ekuna. Oba bundaki na mona ki ba bundi ba bloko mo ba soutane bibi ba benga ka soki nini ba yo nini. Ba yo di yamba mo. Bon, eza idéologie là ba hein. Na fingité c'est mon frère à Muzombo Logolanga na confirmé mais teto longa mbako ba saper Stervo Sakufa vie Sodios Bakenda de juste toi qui n'a vu beaucoup le pépé son âme mais les longa nazo confirmé na émission Zéphiré Moulenvu na kata Suisse blague tu azana ba collection tout ça le passe pour peut-être ba Didier Nzongo pe ba recépela te ba fils edom mais que tout la Didier Nzongo c'est qui Zéphiré Moulenvu na bombité azaki na Brazzaville je crois azaki na Brazzaville Kibokolo na yebi azaki na Brazzaville na akendeki compétition mo je crois si azaki bango tuna patuka pangala voilà mais suka lango alobaki nini bolanda na émission wana abayiki na so reconnaître kaka mutu boko tozana na pièce ezaki Zéphiré Moulenvu ayebi Zéphiré Moulenvu c'est mon grand frère donc il vient siko ya vandi sa mingi ba yoji mais ngana vandi sa mingi verchache donc deux hommes nga ndeko na yo ngai la kenda na Versace
prêtre Jeffrey Mulemvu ya kendane na Yoji ya mamoto tango zomona ba Tito ba ede sungu mkongania unakata Suisse iye mkongone kuya kana sete do yeso même ngo kwesela sebo na telemi edo sungu mkongania na saluer pe bisikaza au saluer car ningo lobi bisika zali te dit mata di 10 000 euros c'est quoi et pegi kinzonga l'argent facile mal comme bon au service levé qui assire donc il vous met là à la respect mais to megano rosola ceux qui au courri copé ça conseil par rapport ya batu ba mibenga ba prêtre ba mibenga ba grand saper nenge jango mo kene mikolo soko pesa conseil rolo bani bon nakolo baka ki conseil nanga kozala ki batika komba ba prêtre mutu tu azoko mibenga prêtre atika parce que tango zo mibenga prêtre okomi limité okomi mutu moko fo osombaka collection bana na yo kotikela bango nini on se comprend ou bien parce que bambongo bazo bakela kendo somba collection 5000 kolanda vie Zefire Mulemvu te Zefire Mulemvu po commander ngaza wana abenga kina no 4 petits frères na kata mikili bazana kata poto awo nde akoti na makambo azakajela makambo wana nde accélérer makambo wana donc somba même bora 10 balles a consentir ko devoir na esi sala yango siko yo lelo soko no somba bora 5 balles bengana même mbisa ko kauka na Afrique nano bengisa to be ochango na kati ya kasha thermique obiso to bino bengi ngo glacier osomo nano bengi sate soko mi chana kati lelo yo mi lobi grand prêtre okozwa cop moko boye exemple to kolobake ya ménage okokenda ngote pour lelo mi moni grand prêtre moi ça la cop on les até directement zo souffrir mutona ke beta ménage a dû l'art yo sikoyo mutozo ko mi benga grand prêtre ozane le côté parce que ozo souffrir moralement spirituellement physiquement parce que soko ko sala misalo batu so basala kate parce que o ke sala ngo ozo banga ke ba ko filmer yo ba ko bimisa yo na vidéo parce que ça comprendre nous avons gardé yango te soki longo lino komba ki grand prêtre tout ça mo lelo ba misi ebele azo tambola na kombe ya leader na ye o rio tambola sko na kombo na yo tambola na komba leader tala le ko la grand ngasko yo na kata ba misi na mo na sko c'est les grand prêtre on dit c'est les la personne bote grand prêtre oui binengo lobi bona si ba internaute ba tala e kamusi ba ngomba mo oh mais c'est les grand prêtre yo évite que c'est les grand prêtre tout na question na internet ok mosco ba internet bon na ebi ke ba benga ka sele zino ke aza epoli parce que azobela makamba mboka nzoka ne mutu azoloba ba vérité moko ba mboka ndenge ezo kendeli bolobi aza impoli boto longo lesko ke impoli wana ndenge alobela ba langage na ye to qu'est-ce qu'on a makambo ezake mobali po moni batu mususu basala muziki po asala po mutu ko sele zino ndenge alobaka déjà botami na Liège excusez nga na longola peta un chapeau pour mulunge pe bani donc c'est les zino botami na Liège donc ça déjà mutu moko ndaki na makila déjà musala donc abeti ndule ndenge nga na beta ndule osomba donc abeti ndule na cadre moko boye po déjà ça pe na do yango ya koyemba ça ngongo nzaba pesa ye azaki déjà na donc azaki déjà na ba do moko kati na ye onzaba kashaki kati na ye tango komi awa abeti ndula nzamba ebisi yeke don wana ozalaka na ngo fo ebima omoni ebike sele zila salaka mais ça va musicien belé pour que donc ça fois là ta chapeau a tchati a pas faut que les gamisu mais c'est le jour dans la qui ça musala na TV que asane cuisinier yebisanga na est-ce que musicien nini ngo ko sala yango akene ko lo ete ngala za cuisinier c'est comme musicien ba mona c'est le jour dans ça soba je de c'est le jour dans tala moi mobali wana na sambela kapona ye nzambe a multiplier mikolo na ye na mokili malgré bakambo batu baloba kapona ye mais c'est un prêtre alakisi biso ndeke na za cuisinier et puis na za la société na nga ya ki DJ azana ba instrument na kenda fête bonko boye na kota na kata fête mon frère fête non soki c'est les jeunes obeti za fête te on y a fan c'est les zino na za fani ne pas bi musala ayebi na za fani na ye non attention na ko ba kuté na za fani na za muto na lingaka muto ayeba ko bima tongo azonga ka pokwa fani te tolongo la ki fani po ngape na za musicien bato bazo talanga na tondi sa ja ba 30 ko parti angola
na musique te ya bakambo ya lelo mais na musique za religieux na beta ba 30 ko ba $40 bato bazo bango ba Sylvie Manene bayebi ba Pierrot Manene bayebi pour na beta maman Marie Thérèse ozaki comme Bilabel na katsangola donc na tondi ça déjà ba 30 ko on se comprend donc yango na zotali ça OK c'est les Zino aza grand prêtre pour alakisa musala na ye na télévision oh batu mususu bazo que la Sony mais ça ka Sony te oso ce que tangela nga neti bon continuez parce que na moni romo be la pepe mais nazo comprendre mais c'est que la Facebook que nazo simoli mo pona mona kinyoka moko na sima no me na bengani yango déjà oh ya solo oui na mona kinyoka moko na sima no me na bengani yango déjà kasi yango baloba mtu wa mystique au monde te que ce chipe pe lo bagindo kikati na nkolote ngapi nazo ndoki me kati na nzambe mais nazo ndoki kati na bunzambe soko moni po oyebinga mukolo pona yeba kina ndoki kati na bunzambe doki mukolo skola zo yana momi na ngana mikili po ngana yana mwasi na ekuta mwasi na poto tinga mama bana nanga Irene Mompole Bosembo grand afeza ko sakana te mama leki basi tu soko frère doki na yana mwana jeune fille nanga po autobima Cornelia soko frère na yana momi nanga ngala za teki ona kuteki bwasi na poto ale na ke kota na dako mwasi moko bondeke lelo bato zoko mibenga grand prêtre po koteki na dako momi mobo momi na komo liesa ya lubiki akomi grand prêtre po mutatambola na voiture milobi za grand prêtre non ngala yana momi nanga yango zomo na kena mibenga papa nyoso na pete parce que makambo nyoso ngala zango na poto na zwango na pete kendera utolo bake biso to ya ngala yani na mama bananga tout ça donc tant donc nakolo bake tout ça na ba poto on se comprend donc nakomi benga pe grand prêtre ponga naza sauver le Congo petit kala na Afrique moi na ngatika na Afrique mbal aya on se comprend pour ça trop elephant on se mona marqué basati basala ba vacances on se comprend ya mobile za ya mwasi debasi et puis mususu nkolo soka sungi azo ya kala mingte donc on se comprend donc qui prêtre za oyo bango bazolo bati que oza kata ndako momi moko boyo bengi prêtre ozutamboli na car bengi prêtre non nena utebisonga tamboli na marque tu ya car nena zo ba tusu ba songo ba duti so ba marque ni non ozo ba oba yebi oko que tout le local un jour mona Christian Côte d'Or mukonza babanga na kata Paris Audrey Mozombo otuni ya koyebisa mais oyebi ozoko mikumisa petro ayo tena mikumisa ndenge na za pona za mare soko lingi oyeba armoire nanga eza aw archive nanga ezali nakola kisayo boyebi ngai na la pena mutumo na linga pena ba preuve à l'appui et osa biso bien toza ndako armoire eza pembeni olakisa biso et puis ba internautes ba confirmer ce qui est vraiment bon. Est-ce que internet ko pesa nga permission na laksango parce que tout ça aza orgueilleux comment ya laksa mais non soki bato ba laksa ba forme bozo benga bango ba orgueilleux bato bazo kota ki Mario bazo kota ba gigolo sans fiche de paye à fois bozo benga bango ba grand prêtre biso poto laksa pe ba CV poto ko laksa ki la pe ba na biso ba CV na ko laksa ça nangwa moni buku na benga ngo buku na bomoi ya vina nga osomona donc nga zona no moni centre international de formation des techniques pétrolières osomona do natangi osomona natangi osomona do natangi osomona donc o ezala katia onatra 2008 nazaki na mboka bazombo mais 2008 na zongaki na mboka Congo c'est le compagnie na ndo salela na mboka nazalaki babisaki biso ke photo yekola ki gritier opérateur de crane opérateur donc nazaki obligé na zonga na bisaki bango tawana excusenga photo que d'Afrique du Sud mais bazo beta batu na Afrique du Sud en 2008 bazo boma ba étranger bazo beta ba étranger batu bele ba kufa surtout bangolais ngas ko na bisi bango na lingi na ngana kende na RDC mundele na ngaka moi aza patron a SIPM na kata mboka to za mabindele abisi nga ogoke RDC ba to futi na babiloko nyos omoni na kenda na 2008 yango 2008 na kenda na onatra na zana be preuve nanga
oyo nyonso nga nasali 3 sortes de gris nasali gris portique nasali gris de quai nasali gris ya masuwa osomona oyo za babilete na nga bolimbisa parce que polaki na mai place oyo na bandeki yebi tango toyaka sika bambula tango toyaka wana donc ebetaka bambula banini tala ebebaka tout ça nini nyonso donc nga nasalaka makambo fo otala makambo eza ba place ba épreuve ezali diplôme na nga na zona onatra ya gritier professionnel onatra donc naza mutu te oyo ke bobenga neti bato nde bozomona wana non et puis place na uti nazalaki déjà na basalaire oyo eza ke nakolinga te omoni oyo siko eza babengi son angole epolaki na mai place na ata wana toyaka yebi kaka mbula ebetaki bavalise crane opérateur dolingo olakisa gritier donc nasali gritier professionnel donc naza moto oyo teke bozwa bato wana ndenge bozozwa bato wana non nga bana na nga nakotikela bango CV nakotikela bango bayebi ke papa asalaki mosala boye forme te totikela bana forme te totikela bana CV bana fo batikala na CV curriculum babengo na portugais curriculum vital c'est ça sikoyo kimare na nga pe ni na nga ya professeur passeport maritime na nga rouge yango na kati soko tali okokuta ba visa international ya espagnol vous comprenez ezali nazala ba visa espagnol nasa na bateau Santa Maria avant na pétrole pour na bandaka na bateau Santa Maria donc ba prof te tokele musika te tunanga ba salaire Afrique bien de tunanga et puis awa nazana Eximar subo betita ba YouTube bomona beta na Facebook do Eximar eza grande société na kati na Belgique donc sur laquelle le lobby na badi musala nazaki mare ba ebisanga soki oyeka kala kisa biso papier wana oto tikeli ba tikelanga papier ozomo donc c'est ça quoi donc eza biloko moko boye tokolobela kaka te ke tolobela ka non ba preuve eza tolongo wana donc tozana oh non ça va ni na kobeta Chevron eza société américain mais biso biso toya na poto te poto toaki na ba passe place to utate nga déjà place na utaki na bandozo déjà ba 2700 balles 2700 balles na bandoko zwa donc ils en dengwana siko actuellement ozosala nini so pour ngo confirmer 2700 fiche de paye na ngo 2700 balles yango ba komi bien $2700 yango fiche de paye ba msuba yako sala fiche de paye ba yo la fiche de paye la poto biso to sur la fiche de paye ba ta place to uta donc nous avons gagné déjà $2700 place na uti yango yo et pour la kimbula so ba $2700 donc le moment lo kuta ta yo caméra ba biso soko so mona ngo yango $2700 oza retile salaire na ndo zo donc ezande ba vinde et sala kinde beaucoup déplacer pe pour augmenter parce que tout arrive à poto de tout ça bon mutu nyonso arriva mikili foto ko futa nyongo ya misu mboka ngo pe ya mbabiso bien tout ça biso bien siko Fouaki Dioka actuellement azosala musala nini bon awa ndena uto yebisa yo dido yo bayemba il y a pas de son métier il y a que de son gens musala tout faut ko sala na sala boulot tout ngande na za boye société na zo sala siko bazonga pour la casse 9 na casse 9 mais na kati société ngo ba misala nyonso eza donc nyonso ba kopesa omoni ngalelo ta lobi komba balabala no sali na kokomba poza makambo ya mbongo yo tango zo bamba na kati ndako yo prêtre ngala zo komba balabala tango la kobima fait du mois bibi pa fa na 1500 ba na dupela yo zo luka ta 100 euros pour que le luka tout so mata crédit mo po chana na nini na donc na sala ka tout na sala tout siko yo bisala ko forme na zo mbongo ma pièce ma Versace là tu fais exactement pour moi le méloté yo bo so tali la biso la Versace la d'autre là c'est ça toujours taminité un mot de la fin et puis tout kabana mot de la fin zaga que merci pour la présence tabino et puis na pesi merci na maman o abotelanga bana maman Irene Bosembo Mukabila
grand coiffeuse à Kosaka. Donc il y a bête à souki na marque et tout. Et puis ba petit nanga au mona nazana Marcel nazana ndoya mama nanga Cornelia nazana Léonie ndoya mama ya waboti mama nanga Balifanto. Et puis na bosanité Christian Côte d'Or vous connaissez babanga de Paris. Et puis Richard Master nanga ya motema mobali ya mama Irene na Gani bana penda bandeko au monde Jésus Christ tant bandeko no ba ko beta porte tant ba disciple bazo sambela ba disciple ba bisi nini pa mokonzi ezana ba ndeko no baza libanda bazo sa nini bazo luka yo Jésus Christ c'est ba ngoni bino nde batu boza kati nanga bino nde bandeko na nga ba oyo wana bazala kuna. Mais bazaki ba frère direct qui a Jésus Christ. Mais Jésus Christ alobina oyo bazakati nanga awa nde bango nde bandeko nanga. Eza lokola siko na zone biso que de Christian ya vite à Côte d'Or. Donc ndeko oyo ke aza camarade. Donc ceux qui papa nanga tika ki ba richesse. Donc comme sa maman na biso lelo po aza na bomoyi, maman Marie na PC pour maman. Donc maman Tchape Christian Côte d'Or na kata buku oyo papa tika la ki ba richesse. Na Richard. Mobile maman ekaki na gani. Et puis la bosanité Ferro Makenene et Benjamin Makenene na kati ya Belgique mobile maman nana Bangonde Sali sans oublier madame Langa et maman Ezeta na kati ya Reims. Voilà, et monsieur Bandaki bien, Petosuki bien, un grand merci Nabino Batubomesana toujours Kota la rémission Tialito et Oizalara présenté Nangaï Hervé Mabradam. Un grand merci na Mutazalaki na sima caméra Arnaud Denvouma 500 mégapixels balobi réalisateur le plus noble. Donc il va remercier mes belé grâce nae ndebomoni bilili ya kitoko boye. Ndebomoni bilili ya kitoko boye. Un grand merci les sous na grâce Ponda Chancellerie Banque de France et pourquoi pas na Rifem Malenga Parigo Ardent Barouani les Katangé champion Bivens coiffeur le plus dangereux Odon IM Bambote ba remercier mes belé Talara Rabino na Obozo Sala n'émission Tialito et sans oublier Balobito Bosanate président fils Kinkela Womela Zala Machuda capitaine Pirve Balobi prêtre et pourquoi pas les sous na remercier Motoa Solara bien le rôle à Tété Dido Balobi Womela Zala Yvonne Luzolo Lida Makambo 27 000 t'appartient tout le monde en a. À la prochaine, na que la Facebook, mal comme bon au service, les V qui assirent. Tout le monde en a la prochaine. On a Bon, juste que nous saluer les grands prêtres maîtres les Mabé, double one. Les confinés, mais même 7 sacs à 6 bancs. Parce que Bambi Yango, Bamboko Kao. Nous avons beau frère nanga, na saluer na PC Bambote belé grand frère madame maître les Mabé double one. Mukonzi ya mabanga na kati Afrique pe Europe mobimba. Dadi Mabibi Mukonzi ya mbele. Ipo masumu lopango ya coin. Tout le monde en a. À la prochaine. C'est que la Facebook. Dadi Mabibi Mukonzi ya mbele. Yala. C'est peu au monde ami de monika qui tout to fini mututé polémique pété et ça juste que te faire comprendre ba tu vinde ngezo kindele do to tikela bana de CV to tikela bana mamba formité parce que to tchaba on erreur ou aster vos ba kufa atika ba forme yo yebi. Arnold Denvouma.